mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nozamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien. Baby Sibinette. Ouais, parce que bois quand même, mais baby Sibinette. Donc bon, ben ba rebelle, ba côté libino, ba bomi mosala. O kamati di bumuyo sote ki polele les jaunes. Pona quoi ya pona sala ni nga pe sote bande konanga. Ah, makembese mama ya ba terme moko ya biso. Ezali fanga ya mwesa ba soko ba sangani mo mariage. Ba ya makembese te ya linga. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e bana monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétienne, toujours vos amis. Shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux du Christ aussi, ceux-là qui aiment toujours, qui sont scotchés, branchés, fidèles sur www.nazarentv.com, toujours à mon poste, la princesse de l'Éternel, la servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste des pitiés, quoi, dans cette émission. Je pense que vous serez réellement édifiés par la grâce et la miséricorde de notre Père. Et je me rapidement entrer à la régie pour prendre un élément si possible. Et on se retrouve tout juste après. Ok, nous sommes bel et bien de retour sur ces plateaux avec mon invité spécial du jour, comme tout Messana n'a déjà, tout comme Messana, le prophète John Gefa, la mort de Jésus-Christ. Shalom, bonjour, pasteur. Maman, Zambia Pambulayo, Nandingu Yambinga Pona Mokona Lelo, Tikete Lokumu Masanzuli, Zongepa Nzambe. Santé Zoya Kaka, prophète John Gefa, Libumuzo, Bimaka, Trobanin, Badiaspora, Bazo, Pambula, Monsen Nzambe. Ah, Libumuto, Maïte Maman. Libumona Maï na Maï, Tonde, Josama Monango. Obi Montamera Maï Belé, Ayara Munene. On a Olia Nazolia, Naïte Nalia Gate, Dara Libumona. Na conjeté en Boka, Menzambe Rotika Bisote, nous continuons. Et la main d'Asimba santé à bateau. Mais Daniel Indunda na Katina Bombuti. Na bateau Balaki Missoni, na Zagi Mounet. Merci, merci, j'ai Nabisoté, mais Tolingito le Belayo, parce que vous avez mon copain la scène Nzambe au côté de la monde internet. Est-ce que vous reconnaître depuis quand vous avez la monde internet? Bon, la monde internet, na côté moi kala maman. La côté quand on biso banaka internet na binu et longo bozaki ba journaliste mort bozaki na éthique. Parce que boto na ba classe, botangi boyeke le bele yango.
Et pour entendre internet ça qui est défier bateau internet ça ko pesa batoli malamu likamo ba médias nationaux na biso oyo ba koki ko lobate internet ça ko di télévision mondiale parce que bazali ezo kene di banda mais na tango ba mutu museye donc bon benga ba rebelle ba côté libino ba bomi musala lelo internet eza isusu malamu lokwa bino bandaki te lokwa bisto zalaki na yango te et comme quoi milliers moko ba conflit milliers moko ya agenda milliers moko lokola ya ko dénigrer bateau mais or que bateau balingi siko nini ba vérité ya ba vérité ba musala et puis bateau ba ndenge nini ba otambola mais lelo ezali mo mbutu muke ezali lokola bino bandaki lelo te. Merci pour Sir John Gefa yango na ndeto ngito lobela média et internet vraiment yango tozo lobela lelo to bana na prophète John Gefa nzamba kosunga to benga pe bandiko na biso pour que to solola yango to bonkisana no musala yango tango yo oyingela kina kati na ba réseaux sociaux voilà na ba réseaux sociaux pour que au pesa un message na yo o kaka eko wana tango pesi message ezongela kayo ndengeni. Non, c'est ça qui est extraordinaire. Parce que ngai na bandi na média local ou national parce que na ba TV ba canal qui na sali mo ebele mais na zala qui na ba iko penzati. Mais tant on a côté internet et surtout les Lazariens ne yango ne lança ngai mingi tant on a pesi ba message na nga prophétique na ko pesa nga ba sema nga ba retour za ki monde mo mbalo ba yeba kingai. Lelo nazali moto ya monde mobimba à cause na média na bino ya internet na parce que na la vérité na ngai na ba monde wana na mona que te apportaki quelque chose ya plus na vie na nga quelque chose ya plus na liloba na nzambe oli liloba na nzambe to message suka na Kinshasa mais zo ko perforer monde entier à cause na yango mais so que loko zo pesa bato malamu boy il faut to batela yango na bino ba journaliste na biso bozo ya biso to batela yango mais to ko bebisa yango te de to ke lelo yo ke na mabe. Oui, ezaki question na ngai ngako lande sa morceau lobby parce que le kamaele mingi ulinga ko lekela même ata moto ayambio na maele oyibinga question mais répondre na no ezokene mabe na sens nini zana bosolo parce que bino ne bato yambaka si y a quelque chose même bandeko bolanda biso en botalaka boy biso mabe yango ezali wapto lobela na parce que to ko kendira boyité tozo memana mabe oyo kuti na internet na ba réseaux sociaux na ba journalistes ba yambaka yo na ndinga na yambaka yo mabe evandi wapi. Bon, il y a liboso maman Tiffany tango yambaka ngai manga attaquer l'homme de Dieu et na mona parce que vous appelez servant de l'Éternel vous appelez évangéliste et il y a liboso na mona comportement na yo na mona la télé na yo le col chrétien mais na mona na biloko ya pamba te et puis on a expérience au tangi c'est musala yo vous appelez na carte na yo ba journaliste sur la carte yango alors ma belle liboso na mona internet zani et même milieu mo conflit. So ngana mama Tiffany to zoani il faut na kotion internet webi ba téléphone comme ça mo mabe ba ko zo image ya moto ba kati kingo na ye ba zo image no ba tie et là tu sais pas ba sambusa yo or que ezali malamu te ezali malamu na likambo ya internet te alors internet comme lelo yo soki moto a internet parce que mingi on a dit bango lelo ba journaliste te et là teli na bango on va journaliste so ya bo robe out. Je voulais savoir ya boye kaleso tu polele parce que kaleso na fait ngolo nini je voulais savoir ya boye akobeta 150 mabanga non net moto na beta moto libanga na beta Yesu parce que c'est Jésus qui touche le cœur des hommes non internet commence comme milieu moko ezo sala biloko moto ke malembe na mona ki koloba ne bandeli na yo carte est-ce que pour ça il faut cause na carte de presse. Mais effectivement, internet il faut un journaliste, là des caméramans na na moni carte na ye ya musala même so ka bimi na ngolo le soda okanga ete le est-ce que ba journaliste na bino ya basi to mi balo ba internet on a ba site est-ce que bazali na carte ba journaliste est-ce que l'état est bien mais est-ce que médias congolais est bien non au moment la montagne de bandelité sous kate azui ka téléphone ya mutubo ou bien caméra mo ayebo nga journaliste ba poser ba question est-ce que avait une éthique est-ce qu'il y a bien musala est-ce que l'état est bien alors l'état faut que tu makambo parce que comme un milieu moko
il y a un conflit milieu moko et que baby sabino pe bani ko baby sabino bino moto la qualité supérieure alors moto yoso ba ko conseiller sur binote loko la pasteur moko a fini ça la pasteur yoso loko la bino la jeunesse moko a ko fini sabino yoso sur bino ba internet bozo ya mabe koleka même RTNC même ba CCTV même nini boye mabe parce que bizale na bino mabe boko ça na carte internet non parce que moto ko zo ko ni malamu na carte et là on y monte à malamu na kati bozo comme enseignant comme professeur tango koti awa tala likambo songolo na éthique na yo na yo quand même elengi tango posanga ba question parce que le bien yo le kanga mayele oui parce que ba question posaka et lekela kangai pe même likambo bon na motema oyo ekobimisa parce que bato bazwa likambo yo kiko sunga bango oyo ba yeba kite ba yeba yango lelo eza yango te. Il y a même reproché biso au lobby parce que ezate ke to mi bimisa ba santo to lingi to kabato yo biso to yambaka to miti biso nyaso to o critiquer lobby ke likambo ya mabanga ndenge babenga bandeko na biso misusu ya presse. Je vous salue tous mes collègues le bien-aimé au lobby likambo ya mabanga est-ce que ko dédicacer mutu ko dédier mutu o ki mwa kombo na ye ba lobby ke bango nde basalaka bango bazala papa John Gefa po bino bato yambaka na mso pesa biso lokote bango balobi ke moi moyen ko kimeleza ke alo bata kombwana e kotindele loko nde angwana internet e bebi te eza mabete pono besa moto libanga mais le kate tout excès nuit le bon que pesa ko yeba kate moi abinyo leki mais ça va bato batala bino tleto yamba bino bato batala bino bango ni mbabengaka bwaka ngai mais surtout bwaki bango ni babebi sibinoti oyo bazobeka bwaka ngai nde babebi sibinoti soki bana likambo ya moto abibo okonga na tsakolare na ngai alelobela moto likambo songolo sala yango no eza bien te bozali lokola baenseignant na baenseignante bozali bopesa bato baéducation bozali koeveye bamémoire ya bato il faut botambola yango ndenge ekoki oke na biso te ndenge de journaliste moko internet baloni mobali baswanaki baye mosusu asali émission mo babandi kofinga ye baza salite tout est-ce que salite netali yango na kati internet boko ntango libanda te alors mosala bozobomisa mosala parce que internet ana lupemba lelo eleki bachaine na biso nyonso parce que internet eza télévision du monde même ngai babenga ngai na Chine babenga ngai na Corée babenga ngai na bamillie moko ndima te na baile bazobenga ngai Afrique ne parle même pas mais ntango nazalaki na baréseaux sociaux na biso awa et là au moins ils ont apporté quelque chose de plus mais là on a beau battre yango et puis trop des aventuriers ba côté internet trop des escrocs ba côté internet au moins nga na so émission ngai na so boko lelo tinanga $200 na lokutana moyibi na posa ya mbongo alors so que continue loko wana et loko na bébé. Merci olobi ba escroc ba côté ebele papa John Gefa pona yo na tout non question yo po muto ndima e asala na yo émission tango bayaka ko luka yo baye et loko ni sur le plan physique olinga ka muto e osana émission azala lolenge ni lolenge yo zali na la garde corps na ngai ba musuba jeunesse musuba ya kawana ba kotenga na bilo bi père ko na mo journaliste interprète ngai na pasteur na prophète ozo sala na ngai olati pantalon kangi denonce libanda okamati libumu yo soteki polele jaune pona kweya tona sala nini ngape yo sote bande kuna ngai na kweya tona bika tona kufa ozo bomanga na double après tu linzaka te mena kufi tama na kuna bi nzambe na sumuki ozo mona comportement wana oyo tozo boya ngami na journaliste mama tala ndenge zabo na sengo femme congolaise c'est comme ça na éthique na na lolenge na yo maman c'est bon ozo mona masu ba bino ko bazo na biso ba comme si bino bolingi susu te kutu wala te note kamozaka ke na leka na internet e bele batala nga benga bino ba pe bozo yam tozo yamba bino bozo faciliter biso tâche te sur le plan net il y a éthique est-ce que pasteur Ngefa so corrija journaliste moko pamba parce que oza muto le partout na ba site mbele ole kaka est-ce que corrija déjà oza courage wana ya corriger ndeko moi sito mobile o bayaka ko zoyo ba interview o ebise ke question tout ninga na boyango to loko lobi tete to ningo lati bongo nana te na corriger belé mosuna bisa question pesi ezali penda catholique te yo ye awa soka na conflit na master na yo na likamona po betango te
tolobela makamanza moi son homme de Dieu tozong sanga lisanga ya mibale et là te comportement mo musaka na basuki ya nini wana alekakate directement bagambe nga bazali ba collecte ide ya misa to mona mwasi mo to sanga na internet tozo solo la boto ba mituna abandi ko sanga ba fier ba rouge lèvres nga habité na tala ba koto te pasu na habité ko kwesanga ite na lingi yango te il faut ta makate te to biloko na zo boma musala et puis kindumba zo fala makaka wana makamwa so na beso ko taka na internet makamwa lo kuto zo ko taka na internet et zo boma musala na ko corriger tant que l'homme de Dieu to corrigeaka parce que ba petit pe bazali ata ozoloba kanga me likambo yango mais ezali bien te ba na nzambe to ko senga na bino je bino ba patron ya ba site na bino faut ba journaliste na bino il faut bosala ba recyclage bosala bango recyclage ba journaliste na bino avant que na mission faut boter ya bango tala biso to bandaki tala niveau tuzoke na yango lo bola taboy bozala boy parce que boza bateau boza na kati ya bateau bozo tala bino no bola taboy star non star que na musique te star que na ba pas confier mide que na pas wera libumu polele que na ko bina kuna mais tango zali na loko bokimelo la kati na yo il faut là avec pide ouais o ba malo pe malamu o zo sepe sabato o ko même aloba ya conflité alors yango nde wana na biloko wana na mabanga ile kate lelo ndenge ba internet eboti ebele na mota muke yo ingeli na internet mais aussi ba réseaux sociaux botami ka tango yo bimia ezebele elobela ko ni tango ki www.likelembaebimi.com www.masangalikelembebimi.com et ça quoi ngai eko kamsanga dizako ba église ba église pe bimoko mayebu au bout d'église monsieur il y a 3 personnes église il y a 4 personnes église il y a 10 000 personnes na okamo yango te parce que ezali actualité hein mais nanga loko ebimi mayebu loko nga moto na yebi lo ba na yebani il faut na ça na site oyo bato balandaka loko le nazarien oyo bato balandaka so na sali okabenga mama Tiffany pa esali boy mais oyo ebimi lo yenge wana ezali penza malamu te l'état mokolo mabele ya l'état mokolo media l'état ameka so organiser yango pour ekene malamu parce que internet comme ka sika ya kofinga ezo sala malamu penza te ozomona la mère mende na mabena yeme ndenge avani se media congolais ba chaîne yo journaliste kuna ko meka biloko papa mbate o meka bo ba kangishen pas ba kangishen so ndeko banga mbala se se corriger alors loko tout so qui discipline zate e so malamu te ngala ko senga na bino boy batia bakonzi ya ba site nyonso ba site asimanda ko ezali parce que l'église a 2 personnes 3 personnes bazali na ba site yebani ezali na betik pe ba bloquer bino di classe notanga l'accès aux cartes na yo ya presse nde boko meka ko corriger so que ezali boité et cause la passe pour internet asimanda ko comme donc là au moment ba commencer la même internet na TV na téléphone moi c'est l'émission mon téléphone il wana site moi tele la caméra te mikote tala biloko ngo o baba mo ya kamoko afingisa ba ya kanyoso mais ngala ba ya kabata mayele ba ya kabata mayele mo ya kamoko afingisa ba ya kanyoso ndenge moto mo internet akofingisa binyoso mais ba escrow ba bimi ebele na base mibali et que ça sous nos langues tomate yango na ko yana ba site pour fala o ba mama Tiffany député azali président du parlement céleste ngani mutacha ko mbona parce que na mona ki capacité na yo na mona ki intelligence na yo na mona ki façon na yo na mona ki habillement na yo oyo nazo traiter vraiment la journée solo na mona ki na critère ki ndumba te na mona ki na critère ya Lolando te et puis mo azali patron ya chaîne ya site na yo mo za simple comme le aboa oyo lolote ezo se pensa biso te parce que et comme quoi milliers mo ba conflit mona ka ba journaliste ba yeko sana to ba animatrice to benga ba animatrice ya ba émission ba yeka ko sala na yo be émission selon yo critère nini sala ke ba recruter bango et pas ba patron ya ba site ya ba réseaux sociaux critère ba recruter bango parce que parce que yo timba makasi timba grave koleka critère na bango ba ili mosala te oyi basi balinga mi ko yebana basi balinga lokumu balinga koyebana mingi soki na koyo moni mboyeba ngai bakolo pe chaîne bakomosaka na bango te alors bazwaka bango mingi mpona makembese abeti makembese na esili atie kende kobunda nango parce que apart makembese bakomotana etiki te
aya bandelité. Makembese c'est quoi? Ah, makembese mama ya ba terme moko ya biso. Ezali sanga ya mwasi ba siko basangani no mariage. Ba yango makembese te ya lingala pe eza pe pauvre, il faut bakati nango po mingi nango ngo parce que landi moto pinda recruter parce que pas na yo, j'ai vu de très beaux caméras. Ba caméraman na moni ba cinéma na zo sala zo le directement. Hein? Azomona na moni ko former bato. Yo moko pino de professeur. Azomona yango mais est-ce que bato wana ba ya pa na biso wana? Est-ce que ba former? Est-ce que bato ba ya ba ngaje ba na critère ni? Mo so mona za niveau trop bas. Ba pende ya ba azomona mais on est tourner za kat nango te alors na koyeba makambo bakena mi ko fa kinduma na bekobo nde etinda bango basabila so na se bakoyeba nga bakolinganga na poto libala kana poto libala zate ba ya ba critère wana et puis pour na go bebe ça peut mosala ngo pe kufi mibali so wana le bien bon ya mibali bakotaka eza pa na makembe seteme ba mibali masoko mona ko banda cameraman bon moto talinga ko matisikola yo atango pe tisikola ko former pas à mon 2-3 comme il moi à la carte ami mission la commissionnaliste à quelque place mususu nga saka ba émission alors lokola moi na kemba kité au même moi na libu maman mais moi na 9 mois tanga bimisi moi il faut maman sukola moi il faut maman nyorisa moi na maboko hein au moins mi bato mingi bota na likoshi hein au bi likoshi zonga poni maman tia kabo donc maman lo tia boy azo longo na likoshi bato mingi pina mona tellement pina boy maman azo kanga pina boy na oti azo ngesi yango normal alors soki maman bongisi biloko wana te okomona mwana benga mwana na manini likoba ligoso ni benga Rwanda Burundi tera zo ke katina ngobo ebele bozo mona bana Rwanda Burundi donc nini baza maman bongisa makobo wana balete lokwa lobi no ba patron chaîne hein ya basite na bino il faut bongisa bana bino ata lelo abimi mais na utepa mama Tiffany na utaki boye mais rebelle te parce que rebelle ko betu ma papa na ye atika na likobo kwa Rwanda Burundi para ko panza makamo yango ba panzi bino lelo système ya kokosa na titrage ndenge na ba réseaux sociaux to chakaka tokosaka yango ne sala pe bino motala mebele esengoto titre ya likambo osali comment yango na vérité ata bato misato mine batala yango mais yo sali émission likambo songolo kuno komi titre ya mosusu moto misamo na titre nyoso na escroquerie ya mosala tout c'est escroquerie prophète John Ngeffa abomi ba fingi ba politicien songolo non la nanga kat na fingi politicien te ba to kala ko ni prophète alobi to ba critique non et ça ma écoute non so que non so maman omoni yo so que longa yo maman Tiffany bimi boy motuta ko landa yo parce que bien ko zoma ka maman même comme titre maman te sans titre ozomona ba biso ba ko tia ba titre na lokuta po ba tabala ndaba ba banati mais na au fond là-bas il n'y a rien de spécial hein ils ont mis comme ça ka batu ko le baka makambo zangatina likambo sensi moko ezalité alors mona bato baba ele yango na sima mabanga non ezambala moteza bino boyokana l'état tia maboko et ba former bato bazai dini ya musala wana pour le moment maman ba komi penza ezali so mingi pena elengite est-ce que ça ko avancer to ça ko reculer internet en biso bandaka internet a avancer trop biso ça ba kombo hein biso ça ba kombo bino bo ça ba kombo hein mais pour le moment et comme ko reculer parce que bato ba internet le kuta mingi internet c'est nini chaîne moko la vérité mais le bato ba na landa internet ite makamanga le kuta internet te makamanga ofinga internet te makamanga bosoba yo moni pena na media moi si na mobile baza na carte hotel hein internet kamata ngo bimisi yango hein et c'est la carte et c'est biloko musu boko c'est biloko musu c'est la carte yango te nango na biloko wana et comme ko lembisa bato et comme ko kimisa bato ko tala yango pour ça pe bato esili mais comme na ba site nyo so pete ba site ko ya nazarien et ça site non chrétien o bato balamba ko tanga ba site musu ta publicité bango te mais pour le moment et belé à mabe oyo zo tonga te zo bongisa te oyo komi na bango bulu yeke alors ezali malamu te na kati na biloko oyo bato na ngo libanda et puis ba mama ofuta opesa bango mbongo pele mbongo siko zo bwakati hein net na bilo no na moni oui na côté na losala na za na kati et puis immeuble yango ezali ozo bloka mutu sala ba na internet na pareil avec la caméra te pe mikote mikona zo ngo l'église te mikola sala zo ngo l'église ozo bloka mbongo pona
est-ce que mon appelle ça na bureau allez na sika alors na bino mususu ba maman est-ce que ce pour là-bas est-ce que ba ta réseau sociaux peut singa za na bureau mais oui mais maman so ko pas na ngana na bureau na nga en tant qu'un prophète hein église na bureau na nga na ye pas na yo na pas na bureau na yo hein et puis na respecter yo hein na la ko ba na hotel maman tu na respecter yo parce que mutu na zo solo na ye ata mo condamner sika na ye mais yo bureau te yo ka le biso pasteur ambulance à la kate prophète ambulance à la kate il faut actionner la carte église pour la bureau. Hein? Le chaîne mon internet mon dans la bureau té. Il faut ne sikaté. Bon, l'état ça no contrôle la ça biso passe mi autour na bureau na bino. Makama négocier là. Hein? Le lepe moto atiki ngo bulu ya keboye ezali l'état na bato bazo pesa bango. Na banka di banga $200. Na banka di banga mama $200 moto zongo. Asi bango masu ina na mbambala moko masu pesa mbango te. Alors zongo da di ko sani. Ok, bah biloko ya pamba ezangitina ba conflit ko finga ko tiola na makamba lokuta ezoboma mosala mais mosala internet est facile sauter donc ça là qui liboso penza internet mais lelo et puis Congo makamba na moto na mabe c'est bandika malamu sur na mabe internet ngo ekote na bozoba. Merci, je pense que c'était un peu ça. To Zwaki Papa John Gefa pour Zamoko Batoyo Balikaka comme invité. To bien un peu bandiko na biso ya presse to solo la nan mukia parce que to ba pe makanisi na bango hein. To ba bandiko mso ya journaliste ba animatrice plutôt to solo la nan bazwa micro oyo ba yambela bato ba mo balobele la nan. Soki o to sala ke malam to sala mabe. Papa John Gefa pour na lelo to suki le bana suki zan pe numéro na yo. Bon, les conseils nous on na journaliste. Bon, conseil na repassa na journaliste boye. Vraiment mon salaire qui toko buzanango. Et puis boye ba me donner 4 pouvoir ya mboka esungi bato ebele. Surtout ba mission chrétienne tant que banda qui ba témoignage na yo. Et là moi je peux être reconnaissant si je suis aujourd'hui John Gefa Alliance la mort de Jésus aux ali moko oyo internet na yo site na yo patronné yo. Caméra italien vraiment dans Mozindo. Bah puis sur 5 journalistes et animatrices yo apprécié quand on a que ça va 5 à Tiffany hein. Là dit yo mon Tiffany. Bon, il y a mis balai et pas la monité, na fini. John Gefa pardon. Obi ke ba koki ko boya yo on le kaka na ba réseau na ba. Na ba boy na lobby je jure au nom du Seigneur Jésus. Mais bon mon sous bon oui. Deuxième présentatrice moko la profane et la chrétien. Profane et chrétien. 5 kaka. Moi je alongo pa na nini comme nani. Et pas Karine me considère Karine Moseka oh na moni penza azolanda yo ya misa tu nani Jovinel on a moni ya mitano na koikolo ba mamsuna ni abandaki bien avec Yvonne pas abandaki très bien. Bon, à ce continuer, il y a Mitano, merci, le numéro. Numéro, on a sur WhatsApp et Viber, on a 00243 89 610 49 41. Numéro sous 00243 81 807 26 78 au Gozwanga. Bino bat internet na pesa no conseil malamu pe to kozong selo ko nzela po ete le komo ezo me pa yanza. Soki to bengele bato na 4 heures tangi bazana mesa pour que to solo la makambango. C'est bon, ba ko ba ko sepela. Parce que ba répète na yo. Hein? Omoni ko sa na émission ezali ko sa zo sa na ba nettement mille là. Pas dans la mille dans les kiotés. Parce qu'il y a un intérêt. C'est ce que je te dis. Dans mon nzambe, ngala ndima rabato, pe na bouda rabato. Aux autres niveau wana. Hein? Aux autres niveau mon supérieur. Alors na batu wana na moni esa na oza moi bien. Mais on na marata 100. Na 100 wana na moni ka 4. Na 5e ngai. O batikele logo eza. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. À la prochaine. Ciao. Mwana moto te po
akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe alona